agene na ebi yango ya masanga. Comment mikolo ba benga ngosani? Ah, biloko na na eba tezo ba benga ngoni mikolo. Gege ebi yango te. Ah, bon na okaka gege ba c'est que ça yango na ebi te mais na ebi penza te pour na ki par biloko na te. Ba yango pete nga mono ndo ba yango fa. Ah. Ko ba ina sansi. Ba e pour sur agene, ozio mila gene. Ah, ou ba e tant que père moi ba non. Tout papa. Ah, non, on va dire. On a makambo. Ah, on peut me regarder. OK, merci. Est-ce que bipé ça n'a pas conséquence? Est-ce que place au télé miao. Hein? Frère nga mo aza osala ngo aza oteka ngo atoto kunda il y a 2 semaines. Aza ko mela ngope. Ebomi ka mikolo il y a pas longtemps. Donc ça n'a pas conséquence néfaste. Eza ndenge ba jeune bazolobela ezaki agene mekomi gege na moni no ba yango fa rocha na sentiment na so gege. Très chers amis fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, c'est votre humble serviteur Jonathan Mokamouko et Ariane Mouanamouké, mais Maël Ebele. Aujourd'hui, je suis devant vous. Tolo bela sujet phénomène moko lotoko o babengi lotoko autrement appelé dans la ville ya Kinshasa gege tozo ke noko zwa batu na micro baladeur batu baloba conséquence nango ezanini pona nini ba jeune bazo préférer sou comme la bière te ba komi kaka na lotoko mais avant to kende bon na réaction ya moko na moko nani ko pesa mbote à celle que j'appelle la patronne, la baronne, la fleur de Suisse Bambote Belé na pesi Ambo Jenny Suisse Benji Gare moi Orsiasia la victorieuse Patuka Pangala Blaise Père double kuna na Belgique na peso Bambote Bolanda micro baladeur Oyo. Oui, bonjour. Comment on Je reste. Je reste. Le lot aux un sujet m'emboué. Ça concernant l'otoko. Oui, bien est-ce que bilotoko? Bon, on a bilotoko, on a bilotoko. Bon, again. Again, mais on a bien comme gege. Comment gege? Comment on va gege pour talaga? Et reverser te comment gege. Mon yo pena bidon na simo ki osomba. Donc bidon ezana bidon na melima ende na simbige ya. Ngala kaka. Abulo no ki osomba again. Bon, batu mingi komaka boye so moni mutu asimbi bidon boye peut-être aux appels melima ime wa o somba loto ouais je peux consommer l'otoko. Bon nga mingi bena na mela bière te na mela kwiti nyonso ya mai na mela te cigarette na mela te à part ça na mela ra. Siko est-ce que pour un ba jeune va consommer l'otoko again? Bon, again mikole comme mela ma trop parce que bière mati makasi. Ozomona mutu mususu amoni ka kete na 3000 francs na ngai. Akoke kuna na tembo 3000 francs ke na koyi boye mati dans atala kaka pona lango bien famille la gege. Gege siko est-ce que biba conséquence nango? Bon, conséquence nango na ebi. Eza nini mais ko expliquer ba conséquence na? Bon, conséquence nango eza na mabe no tout d'abord. Avant tout d'abord on va somba ngona nous ba meka ngona na siena no mona place moya mulili ba mekino alimete pas au mona pene peli pena moto pena presque pétrole. Bon siko moto na tango zo pela bongo réaction ça na moto wana réaction pe ça na mutema nomba moko mona mutu so ameli gege ko molela mutema mai posa mai bona boy et tumbo de ba poumon zo boma nzoto. OK, merci beaucoup. Oui, merci. Bonjour papa. Ah, non, on va dire. On a makambo. Ah, on peut me regarder. OK, merci beaucoup. Bonjour. Comment on? Comment Alain? Alain, est-ce que bi again? Ah, na bien again, na bien. Mikolo bo benga. Mikolo ko mi gege. Gege pour nini gege? Bon, gege pour Mikolo e ko mi ko démoraliser mémoire ya ba jeune. On dirait pour melango mingi. Bon, to melango vraiment pour na vraiment de mela pour tala ka mboka na biso. Moi to melango te ezate parce que ma musu mboka na biso
mamu amboka na biso za ko évoluer faut ka agent to mela ta ba gene po to bungisa ata nyonso tuka ya mabe ka to longola ngo na mutu. Pourquoi scolter, pourquoi temboter, pourquoi primiste, vous préférez kaka gene mutu nyonso komo mela ya gene oyo mutu nyonso komo benga ngo gege. Pourquoi? En plus vous avez jeune, pourquoi? Bon, à gene dans so ba ya gene da 2 manzana da 3 manzana dans dingue ko ta no kifa. Yanga to préférer na biso gene na ba terrasse kuna ba bien gomba 2000 3000 yanga to préférer na biso da gene ko kana ngo ba 2000 2500 yango mo gene da 2000 et bi kana za dingue avant ko les gars ba primiso na ba skolo tout. Est-ce que ça a pas des conséquences? Oui, baby, ça en autres. Bon, ngala na mona na conséquences tia. Na mona na conséquences donc ezaraga soko ba gene da mara normal nde ezanango malam. Baby, ça a monté ma pète. Bon, ngala na mona na ngate le côté mabe non na mona te. Merci beaucoup. Merci na sepeli papa, merci. Bonjour papa. Bonjour. Ah tout ça. Namatongi. Namatongi papa. Tonitoye ba webi again. Again na ebi ngo ya masanga. Comment mikolo ba benga ngwesani? Ah, biloko na eba tezo ba benga ngoni mikolo. Gege ebi ngote. Ah, bon no kaka gege ba c'est que ça yango na ebi te mais na ebi penza te pour na ki para biloko na te. Ba yango pete nga mono ndo ba yango fa. Kobaye na sens ni baye pour yeux gene aux yeux mila gene ah ou baye tant que père moi ba jeune non na melango te na fina tina ko papa est-ce que biba pourquoi ba jeune na mikolo ba on na temboté primiste scolté ba on na ka gene pourquoi gene tamusu kozanga nzala tamusu kozanga mutebo psa pe ngona ekoza pe kozanga bazangi yangona bazo melango mbonga soma biere zati mingi pour moi sont bien les athées et puis bon jeunesse on peut aller l'euro les jeunesse vont abandonner à eux-mêmes hein ne pas amener na mutu ko ça bon ma bien ba cause là pourquoi ce monde marque on a c'est un peu ça pour nanga est-ce que bipé ça n'a pas conséquence est-ce que place au télé miao hein frère nanga mo za sala ngo za teka ngo to kunda il y a 2 semaines aza ko melango pe et boumi il n'y a pas longtemps. Donc, il y a des conséquences néfastes. Les ablos, on met la tête. On a pas permettre à nous de bon. On est à mais c'est le coup met la tête. Et tant que papa conseille Nino personne ba jeune batiko melango ou soit ba jeune ba continuer au melango papa mais je le dis bien que les logo mo za ba conséquences néfastes muta ko melango te zablo met la tête. Mais na mboka na biso ba permettre que tambola ba melaka ngo wana ezali ko na ko permettre muta melata ngamu na toucher ngo te na bota mana koli bona no permettre muta melango ponga munoza melango na mona keke azo s'empoisonner bon na permettre muta ko se ba melango ezali ko melate ezali ko muta ko melate. Merci beaucoup papa. OK merci to poussane tout le monde hygiènement bafan. Bonjour papa. Bien placé le bala si pas là. Bonjour papa. Yo non répondre, t'as pas mieux placé non répondre bonjour. Bonjour. Boni. Bien papa. Ah tout ça wapi. Matongi. Est-ce que ebi a gagné l'otoko? Ouais, à Gégé. Ouais bien à Gégé on a donné. J'ai bani quoi. Comment on a Gégé ou tu wapi? Comment on a Gégé? Sinon peut-être ma pesi là. Ba terme ba bon pesa ba pas ba jeune qui le benga agene ba mona ngoki akomi akaiki ba komi ba sinoma ngo gege pour que ele kina travailler sur la moi bien amateur ba tout quoi yo pe na mona lo bango ma gege na sentiment no c'est que ba ya kango fort non na yo kaka ko ba c'est trop dit na ba ya ngote na yo kango kaka sino ne ba sinoma ngo gege na yo kango kinde ba jeune ba milango ba yo ba benga ngo la komba gege quoi. OK, est-ce que pourquoi ba jeune ba préférer sous tes turbo tembo Koi, mais je n'ai comme préféré qu'on soit à Gégé. Gégé, on est à mais ça la cher que le cas ou bien moins cher. Et la cher que le cas primis, n'a pas scolto moins cher. Non. Pour la brasserie, la biso, on a des choses impôts, sur la nini. Brasserie, bâtir Babylone, la bango, la cher trop. Facilité comme une jeune mingi, soit de mélanie, sur Gégé, voilà.
Gégé on a moi coca on est comme si ba 500 ba 1000 et quelques. Mais Tirbo et comme là 2500 2300. Donc ça va calculer pour Milango, ça va calculer maman mais Gégé wana papa qui Milana Tirbo. Tirbo ya 2000 et quelques. Gégé a gagné wana coca on va bisa moins cher pas la bango. Les bango préféré mais la bango gagné wana. Papa on Milana Tirbo wana, papa c'est une biso awa. Mais est-ce que bi conséquence? Ouais, conséquence de la mabe. Pour des choses bateau va Milango, il y a Milango et le réseau Kangama. Donc moi que ça déjà bien été dans tout. Mais comme des préférences pour Milango, donc auparavant les bons ils pour quota. Et ils passent le quota. Mais l'étape ça facilite. C'est comme si bah quota va pouvoir affaiblir le peuple congolais. OK, merci beaucoup. De rien papa, merci. Topusani. Tokota ce qu'on a côté ba biso ke nganda. Est-ce que ça est solo pesa nganda? Ya genne to gege ba tozo le belat. Yango bon tozana jeune aza jeune tozana tozo poser ma question à qui je m'en vais dire bonjour papa. Oui, bonjour. Boni papa. Moi bien. Papa est-ce que bilo toko? Oui, Nebilo Toko. Mikolo Bobengangoni. Bon, je pense pas bien encore le Toko. Et le Toko, quoi. Ah, Gégé na le Toko. Et Masanga Morote. Pese bisosko différence, il y a le Toko na Gégé. Bon, différent, surtout puis Sarah Moulangwa. Mais Gégé azo neba mela bo ponga mela Gégé te nga melande primis na mela Tirbo bo Gégé na na kota na muzino na ngote koto na bato ba mela Gégé nde ba koye banenge Gégé zala quoi. Et tant que papa to solo entre papa na mona pourquoi ba jeune ba préférer sous Tirbo te primis te nkoité ba préférer kaka Gégé? Pourquoi? Bon pona bongo eza pona cherté. Pona bongo pe na pona ngai na koloba ikoza pe makanisi na sens ni na lobi bongo na za nzela okendeza te na zuma 500 na mo ke na za nzela okendeza te bon na mela ta Gégé po le isanga journée po nzela ezate po so de nzongo za nzela ya kokende ba Gégé ngeza na valeur akoteka mapete pe ya komela mapete. OK, selon yo suko est-ce que ça n'a pas de conséquences? Oui, eza eloko nyo eza o epesaka dream molangwa nyonso to eza conséquence nango ezali pousser conséquence nango ezali bon liwa conséquence nango ezaka liwa tango eko frapper o meli na suka nango et opesa maladie eko créer problème pe odai. OK, merci beaucoup. OK, merci. OK, toké pas jeune toké pas bonjour. Bonjour papa. Boni. Bien papa. Toujours le bel phénomène l'otoko à Guinée. Est-ce que bien? Naï bien ou bien. Mikolo Babengangoni. Gégé. Ce que pour nani ba jeune bazo préféré sous primiste turbo te ba préféré kaka Guinée Gégé. Pour nani? Parce que la brasserie n'a biso mati masanga makasi donc à Guinée comme cher mauvaise gérance ya gouvernement bon ezomona na te on a ba jeune mingi premier c'est comme cher pardon ya on a ba jeune mingi ba préféré na bango ba melana na bango Gégé. Ah Gégé siko est-ce que bien ça peine ba conséquence est-ce que yebi na yebi les na ba conséquence conséquence nango eza nini conséquence nango eza ko memo pe na kufa donc excès nango mema ba tuka na liwa na moni yo po bayango fort te ngana melango te ngana mela Tirbo yo bayango te ngana mela Tirbo sona lukeli yo melango te ngana mela Tirbo lukeli ka 500 francs melango jamais ngana mela Tirbo. OK, merci beaucoup. Ça va, merci. OK, toye pas tout monde okutani suna jeune mususu wa to na kata matonge c'est matonge toye pas jeune wa tozana e bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Tozana le bel phénomène à Guinée Gégé. Est-ce que ebiango? Oui, na ebiango. Pona nini bato ba préféré balongola kombo ya Guinée ba chango Gégé. Pona nini? Bon, eza ndenge ba jeune bazolobela. Eza ki a Guinée me komi Gégé. Na moni no bayango fa rochana sentiment nso Gégé. Te bon moni eza ba biloko eza ma masango ba koko na biso ba melaka. Vous comprenez? Na ko boya ngoka boité mais ba koko na biso ba melaka avant primis ezala avant scolaire ezala avant oyeba o wana oyebi ezaki ba liboso yango. OK, pourquoi ba jeune ba préférer ka Gégé?
tozomona bajeune baomela su baso ya masanga te babrasserie mosusu te komi kaka gege na gege. Pourquoi gege na gege? Bon, pour masanga ekomi cher. Masanga ozomona baplace mosusu baoteka petit quartier 2000, baplace mosusu baoteka 2500, mais soko ozwi 2500 wana omona déjà mona ozana koka momba gege. Ozomona ke bajeune ebele yango omona na 2 bouteilles déjà bakangi yango mona ebele bamipesi nango bon nga siko lokwa na melanga nanga sucré nga melanga nanga sucré nga melanga te mais na yebi yango eza ke bakoko na biso bamelaka yango. Mais est-ce que oui qu'il y a conséquences et ça la peine à conséquences? Oui, nous sommes à la rame pour baminga ngabe ba pekisaka ba komela masanga komela même ba cigarettes même gege pe nous sommes à la rame mais ce qui bat bazomela ba ebitina bazomela. Selon les conséquences, peut-être à moins 2-3 conséquences. Conséquences non mais bon conséquences nango ezara ezo police ba poumon mais il faut les rendre trop ndenga la yebi. Faut les rendre mingi pena faut les rendre fort mais ce qu'on liaté ozo melaka yango yango monaka ezo boma trop mais et bomara vraiment. OK, merci beaucoup. Oui, merci. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour dans le magazine Nabiso. Binomo Boucho, la réaction des Congolais. Les Congolais, pourquoi ils consommer à Guinée? Pourquoi ils consommer Gégé? Pour nani totuni bango pour nani ils consommer sous la brasserie te masanga la brasserie te bobi masanga n'est trop cher. Yonde ils préféré à Guinée, ils préféré Gégé. Yonde totuni ba conséquences. Ba conséquences il y a masangango bobi ezo mema batu na liwa ezo mema batu na maladie grave mais ceux qui posent na poso contribuer na émission na biso magazine na biso yo benga na numéro est affiché na bas il y a écran na bino. Quant à moi je vous dis merci et ciao.